Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye dokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperie tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yangoyo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Info Lingala ya mardi 24 septembre 2024 yangoyo ebandi mbote na bino nyonso tofongoli yango na ngambo ya Sénat pona kotalisa bino ndenge président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki mokola lundi 23 septembre na cabinet na ya Mosala 26 président ya ba assemblée provinciale ya République démocratique du Congo pe gouverneur ya Tanganyika bolanda ba détail. Na première position, ba président ya ba assemblée provinciale oyo délégation na bango ekumba maki epa ya honorable Alain Chisungu Tumba oyo azali bongo président ya assemblée provinciale ya Kasai kuna atalisa kindenge bayaki ko se soumettre epa ya président ya Sénat ba problème oyo bazali ko kutana nango na ba assemblée da bango ezali bongo ba impayement ba problème ya fonds ya investissement pona ba exécutif ba problème ya rétrocession pona ba province na bango na ngambo na epe gouverneur ya province ya Tanganyika ye ayaki kaka ko présenter na président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ba civilité na yete kasi ayaki pe lisusu ko soumettre ye ba problème oyo azali ko kutana nango na province na ye kuna atalisi ndenge ayebaki nanu ko féliciter Jean-Michel Sama Lukonde Kenge président po depuis azu ebonga oyo nanu a félicité te na occasion ayebaki solo kotalisa ye ba situation oyo bazali kokutana nango kuna alobeli ke plus de 3 mois province na ya Tanganyika bakutani na makambo ya malamu pe ya mabe ba problème ya province na ye ezali ya koyeba ke Sénat ezali émanation ya ba province pe lisusu ayaki ko rendre compte pe ko senga ete azala porte étendard azala pilier oyo et ko défendre ba intérêt ya ba province pe ko défendre ba problème na bango ndakisa ya rétrocession na niveau ya ba province pe lisusu émolument ya ba député provinciaux pe misusu bayebaki lisusu kolobela ba situation ya ndenge na ndenge ndakisa ba situation sécuritaire situation économique ya province pe lisusu projet ya corridor oyo ezali projet phare entre RDC pe Tanzanie, c'est-à-dire que bakomeka ko bousculer
et permettre Tanganyika et basolo kofungwama na monde extérieur na ba 3 pays voisins oyo ezali nango ezali bongo Burundi, Tanzanie pe Zambie. Bosengeli koyeba ke président ya Sénat ayokaki bango malamu pe atalisi bango ndenge azalaki na ba eko ya ba situation oyo depuis ba vacances parlementaires na ye. Na masolo pe mati wosengali koyeba ke premier ministre Judith Suminwa Tuluka abetaki masolo lundi 23 septembre kuna na primature na ministre ya ba droits humains Chantal Chambou pe président ya cour de cassation Eli Leon Ndambu ensemble bapesanaki plutôt ba proposition pona koyeba kotonga plutôt kobongisa ba prison ya bana awa na ville province ya Kinshasa. Héritier Mapindemi Nathalie Kaila Kapenda. Gouvernement Suminwa bazali kosala makasi pona kobongisa ba milliers carcéraux ya 5 tribunaux ya bana awa na ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Ba condition ba milliers carcéraux ya 5 tribunaux pona bana na ville ya Kinshasa ezali parmi ba préoccupation ya makasi ya premier ministre Judith Suminwa pona oyo etali ba engagement ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bo simba ke wana ezali bongo pona kobongisa likambo etali état de droit. Premier ministre Judith Suminwa abetaki masolo lundi 23 septembre na primature elongo na ministre ya ba droits humains Chantal Chambou pe premier président ya cour de cassation Eli Leon Ndomba Kabeya balobelaki mingi ba proposition pe ba solution pona kobongisa ba condition ba milliers carcéraux ya bana awa na Kinshasa. Ministre ya ba droits humains atalisi ke ba solution ekozala trouver pona prise en charge moko respectable ya bana. Gouvernement azali kobongisa ndenge nini bana bakozala ba condition moko normal, c'est-à-dire oyo bakozala relocaliser temporairement ba milliers carcéraux ya bana. Alobi bakole sa bango pe bakozala ba disposition nyonso pona ba psychologue bazala elongo na bango ekozala na prise en charge moko ya malamu. Après tourner bango nyonso balobi ba constater que ba condition ezali malamu te, bakoki kokanga miso te liboso ya makambo ya boye. Chef de l'État a instruire bango bayiba na kobongisa makambo oyo. Madame la première ministre aye ko instruire pe apesi ba proposition pona makambo wana bana oyo nyonso bazali ya kokangama na ba conteneur ezali ya kobeba, ba toilette ezali te, mai ezali te, biloko ya kolia ezali te. Ezali situation moko ya malamu te oyo bango ba trouver. Gouvernement a outi kobanda musala bazali kotala ndenge nini ko améliorer ba condition oyo bango ba trouver ezali ba condition moko ya malamu te. Na ngambu na ye premier président ya cour ya cassation alobi azali ko tenir pour que ba condition oyo ya mabe eye bana kosila pona bokangemi ya bana. Après tourner oyo basalaki na 5 juridictions pona bana ba constater que bana oyo nyonso bazana conflit na mobeko depuis tango ya kala bakokai kozala garder na makala te. Bango bazali placer na ba conditions moko difficile pe ya malonga te. Bango bazali placer na ba amigo pe ba conteneur ezali situation moko ya malamu te oyo ezali ko bebisa droit ya bana. Bazali ko compter koza solution na lombango esengeli baye bana ko loger bana oyo na ndenge ya malamu oyo déjà bazana difficulté elongo na loi oye bana kosilisa délinquance ndenge Eli Leon Ndomba Kabeya atalisi. Bosimba ke gouvernement azali kobongisa ndenge nini ko résoudre situation oyo pe na niveau ya ba province mikolo ezali koya. Question ya kobongisa bisika nyonso oyo bazali kokanga bana administration ya malonga ya justice ya bana eye bana kozala nyonso wana gouvernement azali kobongisa ba condition ya bokangemi ya bana oyo ezali bisika moko ya malamu te na ba prison ebele ya RDC. Natina wana nde gouvernement azali ko prévoir na deuxième pilier ya programme d'action na ye kotonga pe kobongisa infrastructure judiciaire pe pénitentiaire na République démocratique du Congo. La politique bosimba kelandi nde ba député na ba sénateur ba kozongela bongo mosala na bango na fin du mois nde ba député provinciaux kasi pendant période na bango ya ba vacances ebele ba kitaki na ba basi na bango te bola na réflexion au journal la peuple pour na peuple et ça bino na nzela Héritier Mapindemi.
Pendant 3 mois, mobimba, ba députés nationaux, ba sénateurs, ba députés provinciaux, ba zalaki bongo na ba vacances parlementaires. Ndenge mobeko likonzi ezali kotalisake après avoir kosala mosala pendant 3 mois misusu ezalaka bongo ya ba vacances, ezalaka occasion mingi pona ba élu ya peuple ba kende kopema bisika nyonso bango balingi kopema après avoir travaillé. Kopema ezali malamu pamba te repos ezali pe important pour la santé ya moto kasi ba base na bino pe bazalaka na bosenga na bino esengeli kopema koluka pe ngonga oyo bokokita na ba base après avoir kopema pona koluka koyeba eloko nini ezali koleka na niveau ya base na bino ba problème ba difficulté makambo ya ndenge na ndenge oyo ezalaka na ba base na bino esengeli bozwaka yango na tango ya ba vacances kasi tango bozongaka kuna pe na niveau ya ba plénière bureau azalaka na bosenga ya kozwa ba rapport oyo député na député akitaki na base na ye ayeba na komema rapport pona kotalisa bureau eloko nini ezali koleka bisika oyo ye azalaki élu kasi constat oyo batu ebele bazali kosala to pe ba électeur oyo bavotaki ba députés provinciaux ba députés nationaux bazali kotalisa penza ke ebele na tango ya ba vacances parlementaires bakitaka na ba base na bango te bazali ko se contenter kaka kosala ba voyage na mikili ya poto tango bakozonga bazongeli nzela ya assemblée nationale to pe ya ba assemblée provinciale na bango na mbala moko bakiti na bango na niveau ya ba base te ba rapport ebele oyo ba députés nationaux pe provinciaux babimaka na niveau ya ba bureau ya assemblée nationale to pe ya ba assemblée provinciale ezalaka na yango ba rapport kaka ya lokuta oyo esalema déjà lokola ebele bayebi ke la roue a déjà été inventée ndenge kaka balobaka na lopoto bayebi ke na ba base kuna ezali kaka problème ya mai ezali kaka problème ya courant ezali kaka problème ya nzela ba recopiaka kaka ba rapport na bango ya kala nde bazali kokende ko déposer soki botamboli na niveau ya ba base ebele botuna kaka motuna ba député nini bakitaki na ba base pendant ba vacances parlementaires bakotangela bino na misapi na ba base mususu kutu bamoni ata moko te tuyebi te soki ezali repos bazali kozwa après avoir kobattre campagne après avoir kobimisa misolo ebele po bazala élu yango nde peut-être po na ba vacances ya liboso ebele peza bakitaki na bango te kasi momesano ya malamu ekozala pendant ba vacances parlementaires ba députés nationaux ba députés provinciaux ba sénateurs na niveau ya ba base population azali kozela bino ayebisa bino ba difficulté na ye bino pe bobetela ye masolo ya mosala oyo bokendelaki na assemblée nationale to pe na ba assemblée provinciale to pe na sénat afin que population ayebaka eloko nini ezali kosalema epai na bino. Lelo na ville province ya Kinshasa pe na RDC mobimba depuis ba téléphone ya Android ebima bato ebele vraiment ba changer mitema na bango ata moto azwi likama ya ndenge nini secours ezalaka lisusu te eloko ya liboso ezalaka nanu ba filmer po ba panza image rédaction ya info lingala emeki mwa moke kolobela likambo oyo. Mboka na biso, République démocratique du Congo en général, pe ville ya Kinshasa en particulier, et komi lelo ya kobeba kala mingi te population ya RDC azalaki na bolingo makasi peuple congolais ayebanaki bisika nyonso ke azali moto ya koyamba azali moto ya mawa pe moto ya kosekourir ndeko tango azana likambo kasi phénomène oyo tozali komona ces derniers temps mingi penza na ville ya Kinshasa depuis avènement ya Android eye ezali kopesa pasi pe mawa okomona population bazali kotambola na nzela tango moto akwei maladi eloko ya liboso to réflexe ya liboso ezali kaka kofilme ye pona kotinda ba image na ba réseaux sociaux même moto asali accident eloko ya liboso kofilme moto azana pasi azana bosenga te yo ofilme ye moto azwi pasi azali kosenga secours na yo bokumba ye na hôpital pona kosoigner ye kasi okomona bato bazali indifférent les rares bato oyo bakopusa na pembeni ezali kaka pona kofilme toyebi te ba image yango tango population azali kofilme soki bazwaka nini na nsima ya kofilme ndeko azana pasi motuna ezali boye est-ce que ndeko na ona ndaku soki abeli akwei yo kofilme potina ba image na ba réseaux sociaux ou bien papa na yo azana pasi makasi okofilme ye okofilme te okoluka ndenge nini okopesa ye lisunge kasi boni ndeko azali konyokwa na balabala tozali kofilme
comportement ya boye ezali vraiment malamu te. Esprit ya secours esengeli ezonga epai ya ba congolais, esprit wana ya ba android ya kotindaka ba image même ya moto aza na pasi, même moto azali ko souffrir, ezali aide te. Population ya République démocratique du Congo esengeli to changer. Oyo tozali ko lakisa na ba réseaux sociaux mikolo oyo ezali vraiment malamu te. Mutema mawa elongwe epai na bato ekomi na yango galerie, ekomi na yango kosakana, même vie ya bato tozali kosalama seki likolo na yango, nzokande vie ya moto ezali sacré. Tango moni moninga na pasi sungaye, omoni moninga akwei boluka ndenge nini bokotelemisa mituka pona kokumba ye na bahopito, kasi kofilme tuyebite solution na yango soki ezali nini, soki pe bozwaka nini tango bozali kofilme mutu ezali pasi pe mawa. Congolais tika momesano ya boyi. Maladie Mpox est commis déjà dans la ville province ya Kinshasa. Ba prévention nini population a koki ko sala pona ko éviter bokono oyo. Nathalie Kaila kapenda pesi no ba détail. Déjà na Kinshasa maladie Mpox ekoti variole de change oyo ezali kokoba se komata épicentre ya maladie awa na Kinshasa. 26 cas ezali déjà testé positif na commune ya Limete. Bosimbake pona prévention ya transmission Mpox, bosimbake pona ko éviter transmission Mpox esengeli kosokola maboko pamba pe ko utiliser régulièrement ba gel hydroalcoolique, ko éviter tout contact physique pe sexuel na moto oyo azali ko présenter ba signe ya Mpox, ko éviter contact na ba liquide contaminé, c'est-à-dire makila, salive topé soyi, sel topé kaka, masuba, sperme, sécrétion vaginale, pe surface nyonso oyo ezali suye na maladie oyo. Bilamba esengeli kolata na pamba te elamba mususu ekoki kozala infecté, ko éviter ko manipuler banyama oyo bakufi bango moko tope oyo bazali ko présenter maladie oyo, ko éviter bato oyo bakufi bazali suspect na maladie Mpox na kawana esengeli kosala appel d'urgence pona kosala enterrement po bazala sécurisé, ko utiliser correctement préservatif na tout contact sexuel occasionnel, vaginal, anal tope oral. République démocratique du Congo ezali déjà préparé pour na kosala face na épidémie oyo. Population a paniqué te kasi soki ozali observer ba mesure de hygiène oyo okozala épargné. Maladie Mpox ezali malade oyo moto oyo soki alandi traitement malamu akoki kobika. Pas d'automédication, kende mpangu na centre de santé pour na traitement moko approprié. Évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu a été dimanche 23 septembre dans la paroisse protestante ya CAC 18e communauté évangélique de l'Alliance Ezwamikuna Nandjili quartier 8 la Dilandu héritier Mapindemi. Bazala qui se na compte info lingala. Dimanche 22 septembre 2024, évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu azalaki invité spécial pour na côté ya bana nzambe na paroisse protestante ya communauté oyo babengi 18e communauté CAC oyo ezwami ezali bongo paroisse évangélique ya Alliance au Congo. Bosimbake ezwami na district ecclésiastique ya Kin Est, paroisse ya Njili quartier 8 oyo ezwami na avenue Tavoka na commune ya Njili. Bosimbake ba fidèle bayaki vraiment ebele paroisse oyo ekambamaka na révérend pasteur Fusuka Emmanuel ezalaki culte babengi culte clôture kisungiki ya synode ya district Kin Est. Honorable Néron Mbungu alobelaki likambo etali vase d'honneur ateyaki na Proverbe chapitre 15 verset 6, 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21. Alobelaki Galate pe ba verset ya ndenge na ndenge po na kote ya ba vase mibale. Moko ezali vase o babengi vase ezangatina pe moko ezali vase d'honneur. Alobaki boye vase d'honneur ezali monto oyo azali kopesa nzambe lokumu na misala nyonso ye azali kosala, azali kobanga nzambe, azali lokola aliment oyo kati na yango ezwami na batige oyo ezana litomba ya kopelisa moto. Boye honorable Néron Mbungu évangéliste itinérant atalisi importance ya vase d'honneur ezali monto azali kopesa nzambe lokumu na misala nyonso azali kosala pe vase ville ezali vase oyo ezana tina te ezana litomba te na miso na nzambe ezali lokola monto azali kosala misala mabe lokola kindoki kindumba pe bongo na bongo na tina wana monto nyonso esengeli
abongisa etamboli na ye pona kopesa nzambe lokumu afin que azala considéré lokola vase d'honneur. Bosimba ke message ya évangéliste itinérant honorable Nerombungu ezalaki capté 5/5 pambate bana ya nzambe bazalaki vraiment édifié bana ya 18e communauté évangélique d'Alliance du Congo district ecclésiastique ya Kin Est nyonso elekaki vraiment kitoko na micro ya Info Lingala journal ya peuple révérend pasteur Fusuka Emmanuel Alimbola Kiboui boloyo na mama na likambo koma vazi ya sika to Yesu komisa biso vazi ya sika Nzambe komisa biso biloku ya sika lelo na nzela ya mumbo na kolo évangéliste itinérant Nerombungu honorable par excellence Nerombungu kena biso na dimension mususu abi kozala vazi ya sika jamala ume vazi ezali enveloppe bongo contenu nango kati na yango oyo eza na kati ya vase wana yango nde eza mutuya. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse atie po na ba passager na Boeing 767 cargo po na ete ba fret na bino esalema kitoko. Michael Bustoto. Espace 55 na commune ya Kinshasa etonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko-présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. C'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable bumundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko ndenge ka toloba bana kini ya bino société o Italie aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bo pesa confiance na agence ya CA soki to suka 3 avions ya bo na bila Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tunisa meroza la soute. Oui, avec Boeing 767 en tout cas masole sili masola fret na Congo sili ba pesi biso mutu pasi na ba avion ba fula qui manque que mais le lot du avion na Tsika to sengi na ba agence nyonso fret nyonso compagnie yango CAA ba pesi biso avion sika avion motuya 45 tonnes en tout cas avec tonnage en tout cas côté to za ko sepela avion boyeso za ko mibale na Congo en tout cas to lali pongia ba bébé to zali ko singa na ba ko ya CA pour ko yebisa oyo ba pesi et DPP congolais mais aider nyoso te baba kisa biloko boyeza na ta misato ko ba 45 tonnes oyo soki ezali misato na kati ya République démocratique du Congo na bandi ko zala esengo makasi en tout cas toujours féliciter bango na o basali baba kisa musu basukela awa te baba kisa biloko betoza na mibale misato po faciliter peuple congolais ata mutu azana bitabe amona ndenge akotinda yango bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema liberi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe
CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Na rubrique na biso ya boyebi lelo rédaction ya info linga le meki kolobela bino ba bien fait ya feuille ya lipela tope goyava. Eye bana mingi ke eswanyaka kaka hémorroïde nzokande ezabongo te yango eswanyaka ba maladi ebele botu nanga nini ezali bongo gingembre oyo ebengami na français na lingala ba kinwa na ba congolais ba bengaka yango tangawisi ezali puissant na antioxydant et protégeaka na ba cellule ya ba effet ya ba radio libre yango et accéléraka vieillissement cellulaire. Gingembre ezali notamment bénéfique pour na motema pe fonction cardiovasculaire grâce na ba propriété antioxydante et amélioraka transit intestinal et réduisaka ba gaz et apaisaka ba inflammation. Gingembre esungaka pona ko éviter ko sanza tope nausée yango e boostaka énergie soki moto azali très fatigué. Gingembre esoulajaka ba douleur musculaire pe ba crampe menstruelle yango esungaka makasi pona ko améliorer glycémie. Tangawisi esungaka na renforcement ya gencive pe hygiène buccale. Pour la kolata basapatu ya kitoko na ville province ya Kinshasa place ezase moko na 7e rue Limete Petit Boulevard et pa ya Papa Griffe hérité mapinemi igantingi. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sable asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye ça on les gamundele et puis les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala marato donc ezaka pour na ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà on a pouvoir okutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya okutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi nazanga soutien pourquoi bo soutenir ngati nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour on est à jour na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac pour les cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le ko la ilk oye na dimna le ko le moro na dimna le ko le moro ateza le ko le moro na comme ça le ko la ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante
va se prendre en charge, na transmettre bango la coordonnerie. Boninga na kufana ke na domaine nanga. Adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na Petit Boulevard, Limité résidentiel et Paiwapi, basapatu ya kitoko ezali kosalema, bana mboka, bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Grive, po na kosomba biloko oyo ye azali koteka, yangonde e kotombola mboka na biso, pambate, batu ya mayele, pe batu ya créativité bazali. Et on est ici la carte journal ya peuple yango et comme la suite peuple na zane sengo makasi ya représenter les bino ngoso ko sepelek na ngombo pesa merci na Igong Tingo Zaki na sima caméra peuple azalaki assister et pas ya Francis Kanza loko ka montage et sima makina Fabrice Lundombi journal la peuple ezaka supervisé et pas ya héritier mapine mi coordonné pas Stéphane Skane bandeko botika la malamu au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema aplastique tokomema Liberi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo e ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.